to yambio awa toyoki likambo moko ete sikoyo koti na Hollywood sikoyo yebisa biso bandio sala ba film koti kuna ndenge nini. Since I was a young girl, I wanted to be an actress, and I watched a lot of TV and a lot of movies. Na bulingo ya cinema e banda bomwana na banda ikotala ba film na banda ikotala ba television ba série na television. À après na yekole yango na classe, tant na yekole yango na classe, na ke na université na sali pe yango na yekole kaka ba film wana sima nango na zwi musala na Le Roi Lion o isala ka ba tour ya États-Unis na Canada. Sima wana nde na koti na Broadway kosala kaka Le Roi Lion. Après ça nde na ke kosala concours ya kokota na film de color. From there I was able to join an audition for The Color Purple. Donc tolo basikoyo ozali actrice to comédienne ina kati ya Hollywood. I'm both. I'm an actress, a writer and a comedian in Hollywood. Naza nyuso naza actrice, naza pe écrivaine, naza pe comédienne na Hollywood. E kuma ki ndenge nini semble que toyoki okutana kina mpanzi sango aibana iyo apesio maboko tout ça Oprah ou quoi yebisa biso moko na. Oprah was a producer on The Color Purple. So when I was auditioning, she would watch my audition producteur na film The Color Purple. Ye mtu angaja kinga na musala tangu na sala ki concours pa na yinde ya ndima kinga na kota na film. Nena jouer na film wana tangu na zako yekola pitangu tangu sala cinema azalaki koya kotala ngai na set kotala nga pandake bazo filmer ngai pe aza ko encourager ngai aza mutu moko malamu watch our work and give us feedback and advice, and she's one of the nicest people you'll ever meet. Ozolobela King Lion eza pièce à théâtre eza tozolobela movie tope film bosalaki. The musical on stage. I did the Lion King musical on stage. Nasalaki Le Roi Lion eza musical, donc théâtre musical nasalaki yango na kati ya théâtre na stage ezali na film teme na kati ya théâtre. Voilà, oso sali nini à part spectacle wana eza comédie musicale na à part yango oso sali nini obeti na film nini to nini. I did theater when I was in high school and a little bit in college, but The Lion King is the biggest thing I've done, and now bigger than that is now The Color Purple. Nasalaki spectacle, donc tobengango awa théâtre, nasalaki spectacle tango nazalaki mwana classe banda na CO na ngai ti na école secondaire nasalaki théâtre na université pe nasalaki théâtre, mais iloko monene penda nasali nde yangoyo nasalaki Le Roi Lion na basa de spectacle ya Broadway ya monene ya New York. Et après ça nasali film The Color Purple. Obio kumaka yopo kumaka ba uza okumaka ba script na banini nino so komi e komi na niveau nini ske ba siba bimisango lokola film to uza na niveau nini. I write for TV. I wrote for a show. Nazako koma na koma ki show na koma ki série ya télévision o ba benga ka Grease les femmes en rose Grease ndena koma ki yango. Na komaka pe ba film nanga moko ba histoire nanga moko na koteka ngo ba kosala film na ba producteur après wana nanga moko na kujouer pe kuna my own show that I wrote that I'm going to be the star in. Obio sana émission you have a show. Nde na kosala nde na koteka ba makamo nanga nazo koma po basala ngo émission po basala ngo show basala ngo émission na télévision. Eza l'émission nini? I have a couple of shows. The one I want to star in is about me during The Lion King, but I'm writing a show about my family and what it's like to be Congolese in America. Nazo koma show mi bale ya liboso ba ndenge nini experience nanga na théâtre na spectacle de Le Roi Lion ya mi bale nazo koma histoire ya famille nangai ndenge nini kozala congolais awa na kati ya États-Unis. C'est comme exact tobengaka autobiography autobiography. Will it be that? Yes. So it's going to be played as a play or as a movie. Est-ce que ebetama lokola beaucoup as a book autope gozala film ba osala toni. It'll be like a reality TV show, but written by me. So almost a fake reality TV show about my family. Ikozala lokola ba série basalaka ya ba télévision télé-réalité quoi, mais l'histoire vraiment ikozala ya famille na biso.
moi moke poto silisa experience ni nozanango yoza totuna nano obotama awa to uta Congo lokolo zoloba histoire na yo uta awa obotama awa to yebisebison o Italio. Are you born here or you came from Congo? I was born in Silver Spring, Maryland, in the United States. But my family is from Banzangungu in Democratic Republic. Nabotama awa na Amerika na Silver Spring, Maryland, na province ya Maryland. Me famille nanga egota na Banzangungu na République démocratique du Congo. Experience na yo eza nini yo uti na baboti parano baza ya Congo démocratique na Banzangungu okomati bisiko okomi na ba Hollywood na ba yambio bandimio to eza na obstacle te okomoni kokokende musika to nini? Yes, I'm accepted because I say that I have to be accepted and I work hard, and I think I'm going to represent people that come from places like where, like my family being from Banzangungu, to represent our culture. And my parents, what they taught me was to work very hard, to be the best that we can be, and to dream big dreams, to always give back the sacrifice that was given for us. Oh oui, je dis que bako accepter ngai, faut accepter, faut bandima ngai na milieu oyo ya ba acteur ya États-Unis parce que na sala ka na travailler ka mingi, na sala ka musala makasi, ba parents nanga baloba nanga, il faut to travailler mingi, il faut to sala musala comme il faut. Nde yango na bako accepter ngai. Il faut donc na représenter bato ya mboka na ngai, bato ya Congo, faut na représenter awa ba yeba biso pe. Est-ce qu'il pas que ça lui est tu yebi watu botama aux Américains mais aux quand même Congolais est-ce que bandimio zokota facilement can you integrate yourself easily everywhere and how does it work? Yeah, there's the difficulty, I think, is within society and me. I sometimes did not feel Congolese enough. I did not feel American enough. I did not feel black enough. And then I just decided to be myself and represent all parts of my life, whether it's being Congolese, being American, being a black American. And I think I'm someone who is going to stand to hopefully unite all of us together, because when we come together, we're more powerful. Dans la société, parfois je me sentais, je n'étais pas trop congolaise, j'étais pas vraiment congolaise, j'étais pas vraiment américaine, j'étais pas vraiment noire américaine. Mais moi, je dois réunir tout ça, toutes ces personnalités-là, parce qu'ensemble, quand nous travaillons, nous allons aller loin. Nous sentons que vous a inspiré dans Makamboleka, na Congo. Tu sentir que vous a inspiré dans Congo. Est-ce que vous avez une idée de quelque chose pour le Congo, même chose? I went 3 years ago to Congo, and it was a beautiful experience to be in my homeland. I definitely want to go back, and I want to help, and I want to do what I can. And what I can do now is keep representing this other side of our culture. People always think Africa is so bad, it's poor, it's this, but there's so much richness there. And I want people, especially here in the United States, to see that people that come from that area are special, and they're bright, and they're talented, and they're smart. So we should be empowering those people so they can, live their best dreams and give back to their people. Nazali awa nalingi Congo, nazali ko representer Congo, nalingi batu bayeba awa ke Congo ezali ke eza mboka eza pays riche, toza na biloko kuna bayeba ke eza mboka kitoko. Nalingi nakende kuna il y a 3 ans na 2021. Nakendeki kuna namoni keza nous devons, il faut to aider batu baza kuna talingi batu awa bayeba ke Congo eza mboka kitoko nga na sepela ki kuna mapatande za suka mais bon to yebi awa question mona tuna na to ki mikolo mileki ba neleki kokota musala ozosala parfois expose abatu mingi tomonaki mitu ba mouvement salamaki basi bazaka objet ata bakomi ba star mais po bakoma bisika bakomana il faut lekana babiloko moko ya malamu te, donc yo zawana ese komela yo tope ozokanisa nini pona makambo ya ndenge wana? It hasn't happened to me, and I hopefully will stay protected by God and my ancestors, and it won't happen to me. But I know many people that it has happened to, and I send them love and light and prayers and hope the industry, especially the men in the industry, learn to respect and empower the women around them. Nano yelingaite
nayebi ke naza protege na nzambe na ba-ancêtre na ngai na espoir ke koyela ngai te. Me nayebi quand même bato makambo